disciple de Jésus, au comprendre que énergie est appelée par donc ce producteur alingaya voilà a hésité voilà très bien il y a quand ça la business il y a quand ça affaire na ba guerrier bazalia wa basoda makasi ko mobali ya mabako makasi bazela kaye obemanda Bonjour mesdames et messieurs, on est en direct de l'émission Analyse Standard. On est là avec un artiste, je vais vous présenter à tout à l'heure. Merci. Et voilà, mes très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. J'ai un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un artiste talentueux, comédien, humoriste au nom de Tantine Linda. Bonjour Tantine Linda. Ouais, bonjour. Boni. Ça va, vierge, très bien, correct. Ouais, normalement on a la santé calme. Tout ça, les descentes, on allait à répétition. Si. Tout le monde, le Tantine Linda, c'est la carte Tantine Linda. Na côté humoriste, côté comédie, le tout le monde, leader, musicalement parlant, orchestre complet. Du solo, comédie musicale. Ok, donc il y a une combinaison de comédie musicale. Voilà, quand on est bien, on a déjà, et Tantine Linda Kardashian valorisant le lot. Mais na rythme ya mbonda. Parce que mbonda nde sala musique nyo surtout parce que mbonda banda liboso ba musique wana tout. OK. Na makasi ya nkolo Yesu Masia Nzambe mokili na papa Ngalf disciple de Jésus et puis notre producteur mon ami de tout le temps Pierrot Sancho de to sali descente disciple de Jésus beta li solo eza vision ya kala o ezalaki bandaki ko visionner déjà to bandaki ou bien banda ozela temps pour tout le monde lelo réalisation na bandeko bo en fait eza vision kala parce que sotali kala selon ma solo Sorotuni Biskalung, Ngalf, disciple de Jésus, mon ami, mon frère. La PC Bambote Béa dans un Kenya. Ils sont avec Kina la Rabilambe Belé. Merci encore dans ma plat. Ouais. Massananga quoi. Tanga Benga na bien pour na Ngalf Lantika Maramfna Sala. Ayebi. À Robert Loli sur la Blue Skies Production. Ok. Et là, maison production à l'époque. On a bêti bina mambo bina chocolat bina shingi shing à l'époque là la bêta à l'époque là moment on va décaler sur une kala ouais viva bêta décaler barumbu le moi belé sur la bossa ngoza mo kala mais ko vandi sango ndenge vandi lelo que on a pena boye au moni soza na groupe ya mutu aux respecter les normes d'Engezali, aux moi un peu limité, au sein de Magamusu, il y a Panza Magamusu, mais aux importés les talents, ils ont là déjà. Ils ont un moment où ils gagnent et après, quand on est au bêta, Mobalia Baba Gomagazi, Bajola, on même trouvé tout à l'heure. Après, on a un projet qui est dans Panza, dans un fond déjà, mais dans un mouvement, il y a président Balio, la président ok. La ministre qui est Mikili. Et après, déjà, on a pensé à stabiliser le mouvement. Et après, on a ici. Il y a ça l'orchestre. Très bien. Tantine Linda, Lelo Tantine Linda. Hier, ils allaient Tantine Linda T. Lelo et commis Tantine Linda. Quand je parle de Lelo, moment où tout aux savoureux, ambiance aux opé sabiso, et les gens c'est plus sabiso, tu découvres Tantine Linda le sac. L'obé ils allaient combo mususu oh no qu'il est bi. Betela biso nanu et comme ndenge nini lelo to comme Tantine Linda. Li solo wana e uti wapi, c'est-à-dire na ba oyo ba ebiote bazolanda yo na musika de partout dans le monde. Yebisa biso Tantine Linda pona koma lelo a uti wapi, mon parcours ya mukie to découvrir. La vie na ba réalité mokili même atana ndenge ba régie à télé transition ezalaka. Ouais. Journaliste a représenter 5 éléments. Baté stop, baté boy. Ouais. Et ya malam bozaka kinga na joueur mais lokolo moko te. Très bien. Différence tangana ba ndeko mosusu yangwana. Naza polyvalent, eza grâce. Alors, la polyvalence naza nango
On appelle ça le meilleur parce qu'il y a un ça ça talent. Briefing mokile bi asala o asala azapé toujours. Les autres dépendre d'un film, na idéologie de logo dans zone ngana sala. Concept c'est aussi dans la briefing na za briefing. Ce que c'est dans la ligne na za ligne. La différence dans les alliés sur la ligne na za na ligne na moi aussi. Et sur la briefing na za na mobile. Donc alors inspiration yaki et après nzamba pesi ko pesa lo sako yé kangi mokili. Il y a des personnes qui sont là, moi et non qu'on a la PD. Pourtant, si nous avons la PD, c'est moi aussi. Très bien. Vous comprenez? Ouais. Donc, moi je pense que ils ont talent dans un angle, mais ils ont un moment où ils gagnent avec ça, ils exploiter. Et ils les exploiter. Mais ils ont un ningue est en train de se sabato, na ningue mais ils ont découvrir une carte de musique. Donc moi je pense que la transition mon robot est facile. Donc si je comprends bien que le banayo eza koza la tantine eza moisi et non koza la PD. Ah ouais. Eza na bande kono ba Colline na réglarati. Na ninga rôle. On se rappelle Zem. Oui. Voilà, na ninga rôle. Eza na bande ko. Mais boé ni herbivore noko. Très bien. Eza na bande ko na yo oyo pe baza ba collègue na yo même sala bozo sala mais bango ba mi bengaka autrement dit ba PD. Donc, ils ont malamu kozala na renommée on est PD en même temps aux jouer rôle. Ils ont mabé makasi. Ils ont mabé makasi mais ça bien na moto a sali rôle nango pour souka nango après ça conseil il y a et l'autre que kobela yo soki moto za na vie wana il y a conséquences. Très bien. C'est vrai que tu as vu naïe. Le quand tu es éducateur en masse, malam on a muta sali on m'appelle ça conseil à conséquences pour nos côtés qui s'abattent parce que sur le plan biblique c'est pas bien. OK. Au lobby vision yé idéologie yé Nzamba pesinde a pesi lumière les lotos tout. Talent ezala déjà. Talent ezali. Maman to sala to mekate. Très bien. Ko soko yoki ba massa nde bazo beta o mona pena kete non. Mutu na mutu ana talent na yazala nango déjà na ko bakisa na mayele na lelo o mona pena kete sapa. Si toroya wana toroya pena photo yoka côté ya lolanga nzembo po déjà toyoka yo na ba yo beta toyoka na répétition ndenge mambo kumba melaka. Betela biso lisolo Tantine Linda a commencé rien que par Mbalio Sombo ou bien Tantine Linda azana parcours mususu oyo bande ko belé ba yebi non te ba découvrir. C'est marambo ku do solo on a beta ngo moi trop. Moi je pense photo légal na marambo mususu mais wo ezaka mbali biso le boya manga. Na la petite chance aux la première affaire dans Jojo Moulex. OK. Chichok le ngi Kaboni Moulex a bongoli motema ki l'église pentecôtiste Salem. OK. Là c'était que vraiment dans l'église. OK. J'étais acteur. Bien. J'étais encore trop petit et après dans 97, j'ai aussi la première film série Fidèle et Koti. Dans ba couple Bloba. Et après dans déjà na ninga ba veniga bazo yebo me ba yebi yote na ninga miroir. Alors c'est un grand miroir ba yeba yo. Et vu un jour il n'a pas ça game moto na kishola koko di koko il a pas ça courage au bagete et tu n'as lutumba pourquoi na luyi ndula lutumba barifi très bien lutumba yo na nengo za ponga makambo eza bena ke swag non stop puis mutalo lingi na nga famille biso bazala te bazaba ba logique trop ngane mutala mama yo bigaka logique bena ninga artistique. Et après, avec un enfant de Yangal Bonani, Yapaka, Yampaka, Pimbania, Nami Manga Panaye, Bimising à Siko, voyez Bangaï, ils avaient mal. Donc, parcours à ma case, ils allaient pas avec un gambalou, la salle père Nanga, la salle de 27 ans. Oui, Mambo Tebele, le président Ngalo Sombo. Très bien. Et voilà qu'on comprenait que c'est l'ambiance de cette émission Analyse Standard. Pasteur Nocharimbe, Siamis Nzao, Bambo Tenabino, Kunaya JC Diboko. Pourquoi pas dire un grand bonjour à Salon JP Loboko, Bambo Tenabino, Basalam Nabino, Tuzana Tantine Linda. Tantine Linda, tu es le musique, comédie musicalement parlant, Torozoa, moi, morceau. Pour comprendre le penza qui est tout ça dans à répétition. Ozo bongi c'est la biso nini oyo peuple congolais
partout dans le monde bazela yo eloko nini ozobongisa oyo biso pena tozela wana te ba plaisir belé na pesi d'abord merci na ya Théo Zambrota ordre national italière dollar elala te ya Théo Zambrota bambote ya Théo Zambrota Yannick Kinia très bien ya papi badawa na lobi mbote na yo ya papi badawa na lobi mbote na yo esa mbote na yo opesa mbote na ye Yannick Kinia Rombox et Benza Mutambongo na kata Jobur nazomona on dirait hein on dirait non ok kuna hein on dirait merci na batutu balingaka biso toza eloka kopesa belé ba chef baloba topeteloni rumba tokena nini rumba me ya bonioma mama nanga naloka mdasomba nzembo oyo rumba bonioma tosomba nzembo clan franchi azawana junior bakengela depuis Paris Shigi Lokao alingi nzembo ya ye bazali donc toyoka rumba bonioma quoi les artistes à vous. Le bon c'est Jansi Mayasi, Forza Italia. Kalobanga na zabakuna yete yakimanga ibora bongo bonyo mama e akimanga bona bongo bonyo mo akimanga bona pyaka bonyo mo akimanga bona bongo bonyo mo akimanga bona pyaka bonyo mo yakimanga ibora bongo bonyo mai yakimanga ibora pyaka bonyo mai yakimanga ibora bongo bonyo mai Akimanga ipona biaka bonyuma ndasara nini akimanga pona bongo bonyuma akimanga pona biaka bonyuma akimanga pona bongo bonyuma akimanga pona biaka bonyuma akimanga ipona bongo bonyuma akimanga ipona biaka bonyuma arobanga na sabakuna yete sisi akimanga ipona biaka bonyuma mama akimanga pona bongo bonyuma ya Jansima ya pona biaka bonyuma akimanga pona bongo bonyuma akimanga pona biaka bonyuma
merci, un grand merci. Un grand merci, Tantine Linda. Tantine Linda. Montréal Christian et Sonia Seki. Boss is joli et longa fondation. Et ticket. À Sepelina. Très bien. Ya papi badawa na lobby mbote na yo. Moko mbote na yo. Kamera mbote na ye. Musicien mbote na yo. Kumera mbote na yo. Ya lobby mbote na yo. Ake baka mbote na bino. Oh là là. Ils ont mbote. Montréal Christian, c'est ma caméra, ce gars c'est qui c'est ma maison qui est toko. Donc ils ont ça là bien, comme on a mboka na biso, drapeau ya mboka na biso, ils ont matana lokuma mboka, bino bozawa na ba star ba lumière ya mboka. Encore une fois de plus, Tantine Linda a se retrouver les lots dans la répétition. Tout le monde nous a combé la équipe. Voilà. Donc timbikaye. Voilà. Combo timbika tout le monde. Toshite wana toya toye ba combo orchestre heureusement au PC combo orchestre. Mbonda Sukumaye. OK, Mbonda Sukumaye. Ndembo morceau to c'est la biso isa titre ni. Titre na oza très mystique. Titre na manga sokolo mkolo nzemba monani. Ah OK. Donc ils ont ndembo moko buiza déjà na nzela mkolo na mama na rumba bonioma nanu kaka mais titre na oza là. Très bien. Ça moi si moko boya ça aboya mobali pasanga le loko donc on a tuni ba mama ye. Ba mama ye? Ba papa ye? Ba sio ba kimaka mibali po bazanga ka mbongo bazala te. Na tuni siko bango. Bipai bango bakenda ba immeuble na bango batongo na niveau boni. Bana kateo. Désolé, c'est Peli depuis Paris. Désolé Moutounanga. Freddy Mopoche, muchacho ya ba collection. London. Ouais. Désolé London. Désolé London. Ça fait longtemps. Lindo ça. Les cas d'agence pas peso mo bloc. Il pas Zolanda biso. Désolé, ça la nongo ça mouvement no yango. Hein? Désolé na lobby mbote na yo. Le boss, désolé na pesi mbote na yo. Mama mbote na yo. London mbote na yo. Linda mbote na ye. Négeton historien peut ACPLI. Bon, Tantine Linda, yebisa biso ba réalité ni nous okuta na awa na mouvement na yo selon toyebi lelo mboka na biso ndenge logique izokende réalité tozomona kozala na équipe bo c'est pas facile. Surtout ça, c'est pas facile. Ils ont un soutien, il y a ba mécène ou ba soutien na ba artiste. Lelo tala ba no ba kale ba no. Mais ça c'est miso ba été. OK. Beta kindule mo ba réalité ka ndenge zala miso ba comité ba été. Tellement reste pas presse, tu oses la bangote. Très bien. Il a une discipline dans le mouvement, tu oses la bangote. Très bien. Tu oses la tête, vous comprenez? Dans les bons, donc. La réalité. Va soutenir le biso, dans le savez, dans l'agence Mayasi, Forza Italia, ici à Zali, nous sommes maradillement mais affectés. Ils sont petits pièces. Ils ont la facture. Très bien. Tu me souviens que tu as sombara et mon araté comme nous. Donc la PC Mbote soutient la bino ça bien. Nenga te aux ambrota ordre national tika rabisote. Et si Gazali na PC Mbote Mikolo Belé te aux ambrota ya baleki. Na PC Mbote Belé puis Rodrigue Matende. Ah ba te mité wala mona mokilo bazali. Na so mona été Mikolo. Non j'ai pe na téléphone mais ce ko kutani na ye. Obosani ba oublier surtout. C'est-à-dire obosani ka ndo ya Mbote. Motema zizili kusa soutenir biso ka ndenge za la mouvement bana mai ko sala bien c'est-à-dire on a besoin de bébé ba clavier toi on a besoin parce que ya ko louer mutu passe très bien clavier guitare basse ou alinga sala cadeau accompagnement asali ou alinga sala ya drum asali oh boss mo ka mona ni ke Linda na monika da soutenir yo yaka toujours ya la maman ngoli na Dublin vraiment ouais donc ya za la rapenda motema bobo tozo landa déjà de Paris très bien mais Tantine Linda ozo s'en sortir ndenge ni na bandeko nyonso mais quand obeti la biso ba réalité il y a pour bandeko mususu bazo luka ba koma lokola yo ba koma leader azo rêver ko koma leader akoma ko kumbela boy ozo s'en sortir ndenge ni to ko pesa bandeko wana conseil oyebisa bango nini po yo za déjà na expérience ya lelo to moni to mona ka lobby au sala banzembo et beta lelo tozo vivre na yo longo au moins quoi apprendre cause la lokola intel ya ninga ko lula ya mabete za pe bien pour la stabilité wana mais moi je pense que pour comme na niveau wana ezaka ko linga musala na yo au respecter yango au penser na tout moment au te sérieux nango
il peut comprendre que na sima mosala oyo kobongisanga oza na espoir parce que na mboka na biso ebiki eza facilité artiste pas se retrouver na œuvre na très compliqué mais à travers na ba concert obetaka from the part na ye na ba relation toza nango batikaka biso te yango tolobaka ke toujours sa sortie pour nous ambassadeurs. Ok. Toujours c'est encore bato basa nini baya. Toujours s'en sortir. Nengi moko be masanga disciple de Jésus-Christ. Oui. Ngalf. Mona maman Séraphine Lombe. Très bien. Mobali ya Kecha Kenga. Très bien. Mon ami. Maman Kecha Kenga. Akolo babe Linda bon ça va ndeka na tale mission bonongo lobi na yoki et pas go sala on pas sala ngo déjà clavier go yapé. Bien. Les arabes papier combien? Bappé combien? PCR 700, 650, 900. Tout ça va bien. Ngal fait disciple de Jésus. Normalement. Et tout côté les losco en réalité on est là qui vraiment artistiquement parlant côté artiste et leader Tantine Linda. Mais les lots réalité tout le la réalité à Moussala Obino Bozo Sala côté comédie humour d'après eux aux hommes ils ont marché dans les bons toujours avancé toujours bien très bien le 8 décembre je mettre quasi na université wana oh là là na bisio ma papa so koza kolinga kolela plein à craquer place ezate bato ba sepeli babini normalement faut kata minuit bato bazo lingo kende te mais faut tout saber mboka mboka très bien to kati na passe évolution il y a sala na bino mboka na biso en étant artiste devant écran il y a Christian Montréal évolution aux hommes on ndenge nini ndenge mboka na biso zo tambola na bino to bunda etake ba artiste na ndenge na biso et puis ba continuer bazo penser ko sala lolenge nini ko sala artiste ba se retrouver mais to kanga maboko te très bien nzamba pesa biso très bien ba tutu baza ba responsable ba ndako na mafutela ka très bien bana ba parler moi je ne pense pas que do sangane do ça ba aventure oui ils sont les responsables on a respecter la bango et voilà moi je pense que basonga biso artiste se retrouve ka ninge artiste ba pa se retrouve ka abimi sinzi moment comme millionnaire bien voilà et là on a sepeli makasi eza oyo lobby tozo bunda na ba fort na bozo bunda na ba fort na bino bozo kanga maboko teza conseil malamu oyo bande comme suspect faut ba apprendre malgré réalité malgré nini bunda ko kanga maboko te wana opinion ya Tantine Linda mais api conseil moro bien oyo koki ko sunga bande comme susu voilà Tantine Linda lelo ozo la kisa image ya mboka na biso le rôle à Papa Mbalo Sombo oto ebi uta depuis Maman Mbalo Sombo Maman Mbalo Sombo merci Maman Mbalo Sombo ya Freddy donc lelo Ngalf disciple de Jésus Pierrot Sancho notre producteur a loki ko invité bino na événement ya munene balobi o même artiste moko oyo porte à cœur en dehors de Maman Mbalo Sombo en dehors il y a ba président na yo o leki obeteli biso ba parcours artiste moko congolais ou bien mibale o mema iza yonde mo ponyo oki osala na spectacle voilà na idéologie na bino oyo idéologie na bino bosela ya Tantine Linda on ndi bazamba la mona tali de lo nga na sala funa sa ngona na poni mbala mode côté comique parlant mais bazana kata comique wana na idéologie na yo ya ebo makambongo na sa ezani na sana babo dona tika na babo za moto mosu asa bo sepela nanga balobi groupe na ote en dehors ya groupe na yo artiste moko oyo aza connu le rôle yo oyo azo ouais idée on ya ka tango benga ngalokana ba bengi te idée zate ya bango mais na évolution ya ndenge mambo ezokende lelo Tantine Linda okoki ko s'approcher ko s'attacher na nani po osala pe ba mambo osala déjà mambo na mais ndezalaka moi ba benga nzonzinge Montréal nzonzinge lo mo bo bengi muto approcher te to beta mo lo pendant kana eloko lingo sala très bien et ya ka soki nazana concept eloko na bi bon o peut simba faut intérêt c'est ça na go penser siko te po na elo mo non ça siko te ou non ça siko ezali
Mobali ya mamba kwa makasi. bazwelaka ye mobali ya mobali ya maboko makasi bazwelaka ye opembanda ye mwasi alipeka solo azalaka belengi na mobali ya kwiti ye isongolo ye yanike kini aromboxe mwasi amoseka na maternité ake koluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na bare te na boite te na restaurant te akokende atikeli yo fatire isongolo ye mobali ya kwiti azoka solo alipeka mwasi lokola shawarma na saucisse atie mayonnaise mbala moko na tali grand clapériste na tie boy basomoli yao batandeli mama outakisa ntolebi kende kosala nini olala ningisa tombola apema yoka talenga apema talenga apema Merci beaucoup. Nous atterrissons mollo mollo vers la fin de notre émission Analyse Standard. Ouais, il faut tout bino vraiment beau répéter. Tantine Linda on a sentir cohésion, groupe, on a sentir pena banoro bazo beta c'est motambo na pena, on a sentir pena combo izo balanana mambozo sala. Professionnalisme, c'est bien. Et Tantine Linda toujours quitter toujours chiter. Pesa ba fanatique na yo, programme na yo d'avenir, c'est-à-dire on a besoin de taper date voilà. C'est ça mon souci, on a besoin il y a de taper date. Très bien. Ba sigalo wana ba toko betango ponzambaza. Ponzambaza. Ba sala ki ba sala wana poto sa nini to beta. Ba lobi tanti Linda yaza la moto ba moto makasi. Te moto pena ezali. Ya musala. Oh moto zo satire ndeni. Nalanda te mama, nakipa te mama, nalanda te na banzelo yo, basanga mbongo ye koko, orate chance, ye kile, obatumbo ni tantine linda. Nalanda te mama, nakipa te mama, nalanda te na mibalo yo, basanga mbongo ye koko, orate chance, ye koko, obatumbo ni tantine linda. Nalanda tenga mibalo yo basama mongo ye koko orate chance ye kile otumoli tasine rinda nalanda tenga mibalo yo basama mongo ye koko orate chance ye koko otumoli tasine rinda Okolanda te na banzelo yo basanga mbongo ye koko orate chance ye dile obatumbo ni koko lo sango. Nalanda te mama, nalanda
masanga momoe ye koko yola te chance ye kile yo tumoli tatireli décoré. Merci beaucoup, merci. L'énergie est là, Bandero va dégager vraiment l'énergie. Nous saluons les salles à Makoto. Papa Piro Sancho, na bandi Hollandi, Moussala au Tindagi tout ça là. On va faire disciple de Jésus, au comprendre que l'énergie est appelée par donc ce producteur alingaya voilà. A hésité. Voilà. Au boulot tout qui a côté bon on a très bien. Il y a quand ça la business, il y a quand ça affaire, on a ba guerrier, basalia basoda makasi ko. Na idéologie to quand c'est retouré au coup trop comédie, trop humour, mais to coup venant monde musical. Vandi Marambutu et Vandi, c'est bien, bah félicitations. Longonia nayo matondi ngai na pesa yo kaka bonne chance. Lingo zo évoluer zo mata. Faut que mise ma bolo batamo de mabanga ça par respect quoi. Rapport à bato na bango. Ouais. Ba miso ba boka te. Bolimisa. Ba chef to ponaka o connaître biso ba chef. Utala kaka. Mais question na biso que za avant dernier. Tanti Linda lelo tomoni boyi. Lobby aussi projet ou bien programme ndongo zolo ba rocha ba date. Est-ce que vous allez karana bandeko oyo tout oyo mona de l'union sur site. Ce qu'on a bêta na bango, na bêta na ba niao. Yedi sangai. Marambono kona pesa o ngana lingana vena biso to waze ko to ba pesa ke ba visa te anila conseil pamona kana ko beta mena ko beta ndenge na beta kate faut que souhaiter que ba to souffrir na bango so opportunité mon ami ça là effort baza c'est bien c'est bien si on a reconnaissance ko za na ba passeport na mouvement le basela ka mutu passeport te ko mugologo zo ko mapianga passeport na za identité na nga logo za identité na yo ni salé laka ozo promettre bango nini ba bandeko bengi ba responsable ba vendre ba comprendre bango mo na promettre bango ba mona ba ko ba mona très bien ngandi baza ba noko bena bankale bo mona ga venir resate ba osala te na ibigete nonde do kende bo nzamba osala biso to simaka kisite to simaka bakisika mo ndambo on dirait diclofenac qui joue les agini aspirine auto si ça qui aspirine c'est qui ngo yo melaki kisimo ko bo pour les boum. Il passe simba melaki ya mojuwa. Ba kisi simba ga ya ngwana. Très bien. Mais les boulots au côté vaste au monde musicalement au côté est-ce que aux autres se retrouver un espace morobo. Non ba bitumbeza vena na kati. Zo mbonda suku maitindika yi kotande vando ko senga mutu place tenga na senga bango banani. Si. Natuna motuna. Tuna na yo ba question bien opé. Tanti Linda lo sako. Basi ba ko tula masanga ko tekama. Voilà topé ça ba ndeko mbote. Ouais, mbote les grands journalistes. Mon pembé na leader balobara waza la mingi pembé na leader c'est yende penza na ebite kombo nani musalano awa uza na poste nini en fait. Bon, ngako mona nga Eric Specta, naza chanteur deuxième voix. Naza disciplinaire ya orchestre Mbonda Sugumai. Les hommes on ouais, naza ma disciplinaire ya Mbonda Sugumai do biso ba soldat Tantine Linda lo sako. Très bien. Moi de ma banga na omoko ya bato. Na profiter na pesa boss Jolie Lunga Bambote Fondation Étudier. Excellence Jonathan Mitele Science Academia. Donc ça on a ya papi badawa kala troté déjà toujours kutana. Ouais, merci beaucoup vraiment donc. Yes go comme on a bébé goût, hein? Bébé doux. Donc il y a la musique. Donc on appelle ce salam na ba fan tout balinga ngai na coach Moïla et Sikazali, fiston Sasa, papa la parquet, ba salam à trop donc mbote maka c'est pas pour ça la maman tati Linda le sac pour na mabele. Merci beaucoup bébé. Yes go yo za animateur. Yoro go za animateur bogelo moka sekono boki bogo ngona kata. Simba ye kangaye. Toke. Naye! Naye! Simba ye kangaye! Kangaye! Sake ya dize! Dize seke! Swai na maniama! Dize na maniama!
Ça c'est Ricastar Biki Rouge, animateur de Sukuma Mbonda. La Pessiga ya papi badawa motene place azali. Masa nanga c'est Joga Bilé en direct na Miki li petit nanga Simplice Pelé en direct na États-Unis. Merci beaucoup, merci l'animateur. Yes go na so benge. Ciseaux. Ye na linga lo bananu tena so batela ye. Toki mana moko na Sopa Kundungu. Kilo na base. Letalo Fombo. Sopa Kundungu, le bassiste. Oui. Au PC Combo na yo, mois de Kilo à Congo. Yango méchant. Combo ezali. Ok. Mois de Mabanga na yo Kilo à Congo. Merci beaucoup Kilo à Congo. Merci. Nékotomoni le drummer Combo au Pessima de Mabanga na yo. Combo nanga désiré. Voilà chef d'orchestre hein. OK, chef d'orchestre. Combo nanga désiré tempo. Yambonda Sukumae. Très bien désiré chef tempo. d'orchestre. Chef d'orchestre. Moi de Mabanga na yo bat bazolanda o kuna mama ngoli na Dublin mutema malamu boboto. Na pesi mbote na pas masanga je veux tembo. Très bien. Et papi badawa, ba biso to longo to mona yi. Merci beaucoup moto so sepel sapena biso mbonda nde mbonda tingedi. Moi Combo PCP moi Mabanga no mibale. Ouais, oui ça Jordan Bonda, Yambonda Sukumae. Chef directeur artistique. Donc acte bon mona musique ça chez moi. Donc Bonda ça na bon ngai. Merci beaucoup Mabanga na ngai belé na bébé Mexian. Ngaya. Wana bébé mokonzi de fo moté zangate na besi moté na fiston et tout MDD mon boss la bossanité mon président GTT. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est l'ambiance de la répétition. On est chez Tantine Linda. L'ambiance se passe comme ça. Et voilà, on est presque à la fin de notre... chef d'orchestre na biso là trop logique. Fabé Bamouké, doenda lwa teinture babida tobola litoi. Faut ekende bien. Ah lo mo tatu mo buga ba comprendre ka. OK. Petit ce que kolo kanyongo boye. Si. Mais les lots moni Tantine Linda et c'est on a biso kozala Tantine Linda azala mopanzi te ningi tozomona bandeko musuba ko motengama lelo ake ngambu oyo na sim artiste kingani lobi ake na sim artiste kingani ningi mboka na biso zo évoluer sans polémique ngana sepeli nde to kutu boye. Merci. Nous zo s'imposer ozomi koti c'est pour koti déjà lelo ba invitation zoya ozo sala le meilleur est à vous. Merci encore une fois de plus à vous notre chers téléspectateurs pour être fidèles. La chaîne Abisso et à Pyro Sancho, merci à Pyro Sancho, merci à Ngalf, disciple de Jésus, Maman Ngolina Dublin, merci à vous, à Miss Inzaou, Yosogi Ozoamite, les a péché, les a lissoum. Pourquoi pas Yajipé Loboko, JC, Diboko, Bambote Nabino, Tantine Linda, et le roman la Souka. Conseil nanu ya aba Bambote pesa conseil na bandeko oyo bazolanda musala respect na bakulu tutokuti respect na musala un point un trait un rail un prince un bateau un pirogue salama ramayo donc voilà Bambote na ngala presse na ya Théo Zambrota mzalia ka dollar ilala te soki dollar ilala ko minuit abando benga bato Linda ya ko kozwa ngono maboko ko manga ngai Crispin Makengo le boss balobi le boss Crispin Makengo Kolo isika tozali Maiva Arena na pesi Mobutu Magela Kimberly manager ya Arena Yannick Kinia Romos millionnaire Bambote siko zali na pesi Mbote na Shadadi Amisi président de la Chine isika en Afrique du Sud le boss TG Makola TG Makola le boss siko zali Bambote belé toko bossa na tebana Jobour na Zoya décembre nzireti na suka kiba tokoza pena bino pona Freddy Mokoche Bambote soki toki kotelema eloko moko ya suka ya kobinisa kwa Freddy Mokoche eloko zongo na ndenge mopanzi ya rap très bien merci beaucoup merci à vous pour votre temps vos PCBiso disponibilité merci na sepeli artiste allez au revoir merci